nayebi ke lobi ekoleka mamo bele ekoleka makambo na oloba nayebi o naza na baelo mo boye po ezala bien mwasi nanga mami aza ake bana baosala bana suki bana baozonga classe semaine prochaine mami ake kosala bana suki aza tozalaki na ndako wana kuna toye toa na Rotterdam boyebi ti boyeba badiférence na kopesa nano mbote ebele oyo ezala mpo makambo na ekolobela mami ngeni mon cœur my love na okomiso mingi te mpo otombamaka parce que tala kaka obike mokonzi akokende na otombolo mingi bien te Chantal Bola mami ngeni après mami ngeni Chantal Bola na partagé bato nanga tout na mire nanga na émission moko Chantal asalaki lobi na partage yango bafamille nanga bato nanga tout bamoni babengi nga basolo nanga yango eloko naleki lelo nga naza molakisi nalobaka bien naza molakisi aza motu alakisaka bato soki likambo mabe oyo sonaokamwa bokusa moko kuta sandala nde sende moko ekota ye nga et après voilà ezalaka bongo ekoti nga lokolo te ezalaka bongo quoi voilà donc voilà naseki nalobaki avant naleki mpona kolobela siri otetela otetela aza petit frère yango nalekaki nabai na kosala émission mpona kolobela siri ye ntanke leki natangi Chantal natangi Mamie, c'est ma maison. Chantal, petite sœur ya Mamie ngeni. Bino bata polémique batu bozwa. Bo développer te na bandenge na bino po bokenda ngo boye po za bien te po za na. Et puis d'abord biso leo koyate. Mais on a l'équipe. Dans le bagage, le Kamakamogo est très important. Ce que les Kamoza ont dit, je n'ai pas le temps. Beaucoup plus pour nous. Maman, les Kamonabiso, les lieux au tété là. Au tété là, petit frère. Azaleki. Aleki, même il y a mamie. Il y a un on a l'équipe pour le bas. Sérieux bato bozwa temps ya oyoka bopesa ye pe conseil peut-être bopesa pe nga donc voilà quoi donc eloko mabe ya te voilà yango eloko nazwi temps nazwaki temps peut-être nakanga bino po boyokaka ko mode mami boye non na mami toza pepele toza problème te eloko te mami aza apale mami aza baosala bana suki et au dépendre de la mamie so basi ça bana suki ya ozonga mboka na ye ou bien baozala awa boyebiti na poto ezala l'homme propose femme dispose mwasi mutu adesidaka kaka wana kutoza te
Pourquoi dans le sirotete là, moi mon bali wana azaleki nazala na problème na été. Mais dans ce temps on sala la émission pour été à aider et puis ça y conseil. Natangi mamingeni na Chantal Bola. Lobi nalandaki émission moko ya Chantal Bola. Chantal, félicitations na émission na nalandaki nga mokonzi. Chantal, makambo belé ezapela msuyo e barate mais non dévoiler ba secret lelo. Mobali na yo papicho. Papicho papi gen papicho na ebité. Comment on est bien aimé, azali kinanga. Chantal Bola. Mobali na papi Jogen. Azali le kinanga. Aza camarade yaba. Bande konanga musutu na bango. Baza ba camarade donc aza le kinanga ya parlin. Mobali na yo, Chantal Bola, akoki jamais kosalanga mabe, nga pe na kosale mabe te. Bino nde boyi, moni tango na ba rando na bino boyi ba te. Mais tango nga toyaki wana, naki na cousin na nga mo naki ne wana ndeko na nga. Mutuna mobala Chantal Bola. Chantal petite sœur, bien. Merci. Bon, na sepelaki na lobby makamoko lobaki, lobby makambo belle lobby. J'étais vraiment content. Félicitations Chantal. Bato tout bayar na mabulu na se ba faux compte banani non. Ngai mokonzi modeste molakisi nazara koyoka bino kala boza finga na nazongi na mwa muke ntango bozalaka na bagroupe na bino ya kala bofinga nga nazara koyoka mokomso natuna mami mpo ayokaka mingi natuna mami ngeni mwasi nanga mami nani wana Chantal ye na problème bo ana mami abananga ye na problème tenga to problème bo na papa na kona kotela nga bobo nga ngabiye to zane besoin photo zanaye mami abananga eleka wana Chantal Bola Chantal même ba na problème na tuna ba fille tout bambi susu je me rappelle je me souviens ata sandal o ya guti oyo ba nanda ko bakiti ya na boye bambi pa bafinga ngaka atuna so wana nani mami ayipsa ngabi mamode ngabi bambi ngabi histoire na ona ya rabina nini mami ayipsa nga ki moi so anza mona malamu boy bambi je te dis lelo o azoloba ezanga molakisi munazoloba bambi na ebite raconte na Chantal ndenge salama nga mode na oluka po za yo na mami bando benganga bambi oza camarade ya mami ya ibsanga bambi na tuni mami nini wana mami abinanga bino apa kirando ye aza boy bambi mami alinga ayo maître Jérémie a tout fait pour bosolo là mais ezaki te kisi maître Jérémie ezaki peut-être ndenge lelo epesameli mais mpo na nga bokosolo na mami bambi na otanga komona bien bambi na ebi ndenge tu eleka bozala mami aloba na nga boye natuna ye
bato mabe bambi mami atanga mabe na jour moko talo balanga bambi kanga likama bana mami abanga bambi soka yeboye sona sombe loko asombaka même pas mami bambi ayaka na babiloko ya biso bala basi ayaka nango même awa nolanga ponga tuna mami c'est mon ami mami tokende mwasi na mbaye mami aza camarade nanga mami aza mwasi nanga mais aza master nanga mami alobi nanga nabi bambi natanga bambi nzambe osala tozalaki wana pa Chantal yo yaki te nayebi mami mpe ndenge mami apika po ye mpe oyebi mami mais un jour nga na odominaka mami mpona mobali na ye amwasi na nga na odominaka ye yo kozala mami ya kozala akotosaka nga oyo naumelaka parce que nazalaka mwa malembe na makambo ebele nazalaka mbangu mais na mami nazalaka nde malembe mpo naboyaka mami so nakende mbangu na mami nakomaka te nakendaka nde malembe. Merci beaucoup. Voilà. nakataka na mokuse mpo mona bato mosusu bazalaka alobi boye azoloba mingi azoloba boye bato bazalaka bon. Chantal Bola, félicitations. Nayebi pa boza te mama. Nayokaki yo lobi. Olobi. Nakatika na mokuse. Makambo na bino oyo ezala entre bino tout. Chantal Bola. Nga nazwi fond nanga oyo. Fond oyo na partager bani na yo. Pona makambo zo olobaki lobi. Petit nanga pe otete la ke mafunde. Leki nanga petit nanga petit. A petit ya mami. Nasu courage na bisemno lelo po petit yemoko ngate. Yemo muta utoloba na makambo na ye. Chantal Bola, félicitations. Na félicité yo pourquoi? Olobi boye nazalaki na bino mais naza na vie nanga boye na tiki donc so naliaki eloko boye na sandi nalingi sute oka kolobaki. Félicitations Chantal, ma petite sœur. Mobali na yo aza camarade ya Robingele masa nga tambwe masa mobo bino boyebi na komo mususu komo na etambo totangane classe moko tovanda ne bande de l'école nga na mokonzi école wana kisasa avant to ya bapoto leo na bise bino vérité camarade ya Robingele ponga ta na boa Robingele masa nga tambwe na boa kaka Robi nga na bi Robi te mais natangi na tambwe classe moko donc Chantal staff nanga mobali na yo nga. Merci. Nalingi te lobi buzoba ezala o mutu mo bo ete. Na okata kaka na okimo mulai te. Bon. Ngala mami tout ça bien, tout ça prompte, ba tuni ba boula rien, tout ça prompte. Mais likamoko lingo la biso okinana longolango ya otetela ke mafunde otetela petit frère na ebité yo monto to lo ba âge na yo lo makambo na yo Magali lo mama je crois boza âge moko bien Magali aza yaya na yo Magali lo mama aza yaya na yo na âge otetela nga modi na kofingo jamais ozalaka bien na mwasi nanga oza staff
ya mwasi nanga nayebi makambo surtout botretaka nayebi tout mais leki nanga otetela nga naza mokolo na yo mami aza yaya na yo façon osalaka façon okendaka ce n'est pas bien naopesa au conseil lelo tant que leki ata obo yango etali yo mais oyokaka lingala bato mpe bakoexplike yo mpo nayokaki yo nayandaki yo ngai na parle na vandi mami alalaki atie émission na yo mami aza ya kolala ngai na oyoka yo ngai to bami te mami atie émission na yo azoyoka yo mami alali ngai na oyoka yo makambo to ozoloba opesi age na yo ozolobela sur même Magali lo mama leki na nga otetela oza leki na opesa wa conseil moko nalandaki Chantal Bola makambo alobaki nayoka mami mingi leki makambo mosusu basekret mosusu badevoila yango te nga aza motu te nga na motu te nakoloba n'importe quoi non nga aza motu na kati ya bato nazopesa yo conseil ngai soki nga napikisi yo na mami na ndenge ya mabe te mami azolinga koma mwasi mami azolinga il faut azala banorme ya mwasi ya libala eza makambo mosusu akosala yango te leki okozala ta oza na kisi po yo moko moto olobaka makambo na yo moko olobi oza mwana 80 oza na kisi oza leki ya mami ngeni pardon nafingi yo te mais je suis désolé na mami asinsclinaka na yo po oza leki epai ya mami nga ntango akala nga na mabala na nga aza mokopa na nga mami ayebi makambo na nga tu mais yo sikoyo oza leki epai ya mami ngeni na age po yo moko olobaki age no même pas tolobi age no te nga namona o jour mosusu namona obina basimerf leki nga nabina basimerf ntango naza na kini na ba 86 87 nabina badansa basimerf wana baboye badansa bajanspile nga namona yo ozobina yango na poto osala yango boye yo moko toloba age na yo oza leki mami aza ya na yo na ndenge mabete leki bokozala bosali mpe kisi na ya na yo respecte ya na yo bien Chantal azwi courage ya koloba félicitations à Chantal alobi ke azalaki na kindoki me asanzi yango lelo akomi mobali na ye na bana na ye bakamarade na nga bosala likambo te Chantal check félicitations Chantal Bola nayebi yo te nga na viva na monde ebele na viva na bato ya monde de ténèbres bamisie tout moni fere Hervé nayebi ye bien mokolo ya mosusu bozaboma na nga bomonani bokamwa namonaka azala mpe moto ya Chantal bokamwa toza na makambo na bango te tozopesa conseil nga na opesa conseil ya petit frère na nga otetela Kema Funde leki kobotama na mboka eza nango te kozala nsima ya bato tu ou liboso ya bato tu okozala koloba ke nga naza boye naza non eza kaka kozala respect
naza désolé ya venir na yo ofinganga eza la fois na kotiango na tiedi nango bato bayoka na kotiango na fois no nzambe asali mikolo oyo mais naza wana te nayebi yo même pas nasala yo mabe te nafinga yo te yo za connaissance ya mami ngeni donc oza petit ya mami ngeni na mami bomonana te oza petit bosalaka Chantal auta oloba ngo boza na makambo na bino ya monde ya ténèbre bino nyonso wana nga naza wana te yango peut-être permettra yo ozwa courage ozaka ya kosala osalaka ce n'est pas bien nga na ya na yo mwana nga liboso ya mwana 89 naza ya poto na 89 donc yo ozala nano te po yo moko olobaki te oza mwana 80 donc mami ya mokolo na yo mami ngende ya mokolo na yo tetela yo na mami bomona te bosolaka yo na mami boza na makambo moko eza ya monde de ténèbre Chantal alobi yango wana boza na makambo eza ya monde de ténèbre Chantal alobi ke akokumisa kaka boye te tokotala yango mpe nsima na mami mpe po mami à chaque fois chaque likambo fo kombo na yo me bandeko ya mami basi bayebisanga na baki botika tokolekisa eoleka leki na nga otetelaki mafunde na protégeara mami petit na nga naza plus fort que oyo monaka ozala nango mpona bana basi nakende eloko moboya yo na mami bosola dernièrement mami ngeni tozalaki na ndako makambo tu ezalaki nakotanga bakombo na bato te mpo nga na mambo ebele ya nakotanga kombo babuzoba te mami avandi na ye na ndako otetela ye obenga ye peti na nga osolela mami asona Chantal Bola mami na Chantal bayokana te mami tala boye bato mosusu babenga mpe mami nga moko nga azala na mami na ndako nayoka naloba mpe rien apres mwasi na nga ayoki andimi mami basololi na Chantal yo otia mami ayebaka te otia Chantal na ligne Chantal basololi Chantal asengi mami pardon basololi naye koyebisa mami mponga aotuna mami nani eza nani mami abina abonga ok bon donc Chantal eza sincère quoi mami azanga baproblème kala na bavie soir na ye Chantal afingelaka mpe mami akotelaka mami ezalaki mami lelo bato babengaka nga mo nazala mami nabi na ye tokotela Chantal ngamu nalobaki tokoteli Chantal ti bomoni ndenge uto oleka bitumba elanga na mosala makambo tu ezala otetela yo moto osololaki na mami basololaki na Chantal siko mami na Chantal baza bien lelo namoni okomofinga nani Magali Lomama Magali aza yaya ya Chantal Magali na bamami baza bana série 7 baleki na biso bana série moko de otetela yo oza leki ya Magali nayokaki Magali azoloba Magali asola si mami azoloba ke yaya mami
ya mami camarade na ba camarade na ba panda ba ka Suisse ba masanga be na otanga ba komona bango penda penda te misu balinga na bango te camarade ya mami majika boyo ka wana ya mami o mami ya landi mami ya tangaka kombo na ye même pas nani auto tanga kombo na ye Magali le mama Magali abina mami Magali mami boy boy sikoyo otete là petit frère petit nanga mwasi nanga babenga yo coach sikoyo po mami azaka na yo mami nayebi po bengaka so na ke mosala na ntongo obengaka mami bozala bosola makambo tu nazala mpe tozali na sola na ndako alobi so ya quelque jour obenga mami bosola nga mpe tozala sola tosola oyebi ti mami mpe toza pe petit frère conseil na opesa yo epuis na otuna wana lelo moko neti mami otie ye wapi na sens ke mpo nga na okeka sie mami ofingi Magali lo mama Magali ndeko ya Chantal yo moto oye na Chantal pa ya mami basolola mami asolola na Chantal siko yo oza pire mami yo omoni makambo osolola na mami Chantal na Magali bayebi yango te petit frère nanga otetela donc yo oza donc na obani po yo mo moto oloba nga te oloba oza na kisi moko na mami Chimel po mami Chimel na yo na Chantal alobi ke alingi na ye susu te alingi mobali na ye alingi su te petit frère nanga baje ozosala wana ekoyede yo te petit frère otetela leki ya mami popoza petit quoi alors petit na ndenge mabe te nafingi yo te na obengo te ke na obengo petit na afinga yo non otetela oza petit na âge oa leki ya mami donc oza na niveau na nga te na ofingo te niveau ke o niveau d'étude niveau ya beauté mais oza leki na âge na niveau ya makambo tupa na nga oza leki donc oza mami aza ya na yo mami aza leki na nga aza mwasi na nga mami atika mibali oyo boza oyo mami ti mibali oyo tuye bamamba bozoba baboye mami atika po ala na nga po azala bien leki na nga otetela nafingi yo te mami adefandaka o mingi obi denema mami asalaki émission mobo alobi ke mode alingaka otetela te mami azokotela yo kaka me ngai nalingaka nanga te ngai alingaka te osalanga eloko te ya te nalingaka te yo nde moto olingaka nga te parce que Chantal auto le bango oyebi na monde na yo ya ténèbre opesa bango makambo oyo boza nango na bango yango olingelaka nga te yo olingaka nga te parce que ngai na mwana nzambe yo oza moto ya monde te yo moko Chantal alobi yango alobi yo boye asanzi awonsa su biloko wana te boye mami mpe alobango mami alobaka nanga chaque fois mode monde eza ya bien te nalingaka te okende osala video boye mami alobaka nanga ngo nayebi leki nanga otetela oza leki na mami bomonana même pas bosalaka makambo na mina mystique na butu me napesi yo conseil mami akoma na nga mami alingi su te aloba yango mpe na nga nazoloba yango
mami alingi te soki mami akolinga ngo akononse nga ke mode na continue monde de ténèbres tikanga na otika mami mais tant que mami aloba pa na nga ke mode nalingi su buzoba te mami atika monde de ténèbres monde leki na nga otete la oza leki ya naloba no bien monde na yo ya bakisi monde ya bien te nazongi yo susu bien sikoyo boye olingi okréer sur problème mokomoso olobi na mami baso na anielka mami aboyi abiki apeti wana te bosololi na Chantal bosololi na Chantal sikoyo Chantal mami aza na makambo na ye peti wana mpa anielka na makambo na ye Chantal mpa na makambo na ye mais yo sikoyo oye epai ya Chantal abwaki mpo tozalaki na nga tozala mami ya tolanda ntango Chantal abwaki Anielka esali mami eloko te me yo lokola Anielka wana akopiaki yo atisoki mpa bato soki ndenge nini yo sikoyo olingo ya nango mpa ya mami na Chantal olinga ofinga Chantal lokolo boyi kofinga Chantal oke kofinga yaya ya Chantal yaya ya Chantal aza Chantal mami yo tetela petit frère nanga leki sikoyo mwe ntango tie wana otie na bulu yeki mami na leki ya mami bien na Magali mami sikoyo akoyi na Magali po Magali na mami basola tozomona ngo ndenge ezozala yango moninga na koti yango po mami Magali asali eloko te Chantal mpe asali eloko te yo nde lokola olingi na yo mwana wana te lokola Chantal abwaki mwana wana yo sepeli te olingi ofinga Chantal mami mpe aina akoma mpo mami na yo bozala moko mami akoma pa na yo petit frère tu te trompes yo moto olingo otya mami na Chantal babuzoba parce que lokola yo moto olobisaki mami na Chantal olingo otya bango so buzoba non staff ya Chantal tout eza sentir na nga mobala Chantal bandeko baza mobala Chantal apeti na nga papi Jogen leki na nga peti na nga otetela yo moto olingo otya mobulu yo oza leki ya mami ngeni mpe mami ngeni aza mwasi na nga oza mokolo peti na nga otetela mami akose retrouve na buzoba ya age oyo nga nazwa mami azalaka na mobali na ya liboso ezalaki nani nabosani nkombo na ye soki nani mami mobali na ye mpa bana papa ba Ryan aza yaya na nga naye kozwa susu mobali ya mami ya mibale ya mpe yaya na nga ngam nava na mami yo oza leki mpa na nga yo oza leki na age ya mami naboyi te bosalaka makambo na bino na monde de ténèbres j'accepte ozodomine mami ozodomine ye mpo na monde na bino ya bozoba monde de ténèbres mais mami otetela
Mami a rolongo la monde des ténèbres. Ngai, j'ai beaucoup fait pour mamie. Naza toujours naïe. Naza na bana. Aouya, si on a été à zongi pa naïe. Mamie a kosa au sala metuka bonne so disons la prendre pété. On était là. On peut se conseiller les qui n'anga. Chantal le belo moko ba naïe, mobile naïe, alingité. Ndeni boni boya ko pousser, il faut attendre ka ba kombo akomisara batu. Non. Même mamie akokumisara yo te. Mamie azana mobile naïe le ba komisara nga akokumisara yo te. Ce qu'on akomisara bande ko mamie basi ba yebisanga déjà que ba comprendre te. Omuni mamu na bisi lelo. Bande ko mamie ba yo comme que ozaleki ya âge par rapport à mamie a moko na yo. Otete là, nga mna episode lelo ekenda tata na nga, mami azala moko na âge. Aujourd'hui qu'on est rendu ici là, tu acceptes na bakisi na yo, on peut ça basi na biso tout bakisi. Oyebi nzoto ya mami, oyebi nzoto ya Chantal, oyebi nzoto na premier atteint pour na bakisi on peut ça bango, mais Chantal azala papicho gen. Aza massa papi, aza leki nanga. Mobala Chantal aza petit nanga. Na ipso lelo vérité. Petit nanga libanda te ya palin. Tamwe na robingele. Botu na bango, botu na robi. Ba massa to tanga la classe mo ba massa msuba yana ba yebi. Ndeko na nga moto akine jour tokena pa Chantal. Ba camarade ya Chantal, ba camarade ya mobala Chantal. Le petit na nga bien propre. Naza mokolo pardon. Mami azali na mibela mami boso bara mikolo kenga. Mbali msupa gika série 7 maki boso na nga. Pardon à Sengio, petit frère. Vous avez moi sinon allemand na mundele. Mami azaya na yo. Siko linga mami. Tiki là bas tu pas problème. Ozo il a pas problème. Ngana ofinga ota. Papa o balancer ka so na yo ka ofinga ka yo ngana otika la ofinga ote po éducation na nga za bongo te na ofinga ote. Nabi ke tant yo mo lobi âge na posa leki ya mami. Ozo envoûter mami bosala kindoki na mami. Na ba Chantal bino to Chantal lobi yango. Bosala kindoki bino to meye alingi na été abima a sanza. Petit frère. Makamsu balba ata. Chantal déjà le bien. Chantal déjà lobby. Chantal bien comme ça mbal na ye. Mutu moko ta ko pousser ye. Akumisa mutu moko boye. Chantal lobby en ta vidéo à Chantal. Mami akumisa yo. À chaque vidéo faut akumisa yo. Ok, c'est normal. Mais Chantal a lobby en mutu moko ta ko pousser ye. Boye, mobile na eba na ndako asa sanza. To se la pe tota la mami pe mukolo sa la vidéo tota la pe to yeba. So mami pa sali vidéo azo tanga pe to ba mami pa sanzi yo. Leki na ma otete la. Petit. Il y a un temps pour tout, pour tous. Na ibiote, na ibivinaote. Nga na kuboya na mami
lokola nga na sala mami mabete na raport mami bite nga na kozala bien kolega mami mami akozalaka na yo na bakadre ya bamakambo na bino boye ezalaka makambo na se bakonyoka maka bakosouffrir bakobenga baboye non nga aza moto ya baniveau wana te mami alingaka nga nalingaka mami aza bien aza na yawa mposa oya so basisi mwana suki nakobenga ye nakobenga tout de suite na fone oyo nakobenga basilisi nakobenga ye nakotia mpe na songisongi natuni basisi suki toyoka ata mabemba toyoka ye basisi suki nakobenga mami ce n'est pas bien leki oza petit ce n'est pas bien nabenga mami nakotia songisongi boyoka nakotia mpe na songisongi boyoka nabenga mami ce n'est pas bien ce n'est pas bien oza petit na ndenge ya mabe te nayembi te bayembi te je rappelais ayembi ne te bon lame c'est pas koza aza na direct akoti ayebaki na akota direct avant na ya boyi koyamba pram te mais je te dis une chose petit na nga otete là oza leki ya mami ça m'étonne même mami na âge na yo otete là okomande mami désolé omoi mami peut-être bomba masolo no mosusu mais désolé totala bino toyeba ndenge oyo ozala lelo ifa tosala na mami abimi ake mosala baprogramaka bato tokende bwa non tosiki na mami mpo na sirotetela mami alaa na ye kanga telefone na yo otetela oza direct mami fo azwa temps sirotetela otetela oza leki mwana omoni kisi papa ye makufa omoni kofi aza na moto kofi mokolo yaka na Rotterdam alobaki songa nazala na concert ebeta te bato tu bavanda bato ti lelo bato batikala na bavanda balobaki modala akisi adanze akoleka kofi bato balobango nayebi kisi wana te ya koleka kofi moko mosusu nakenda na ndako ya kofi na kine yango kozwa kuna mwasi te ozala bien neti na mami azala yawa asala course na ye so asisi ata aleki na yo te ata kepa na ye nga ni chaud ni froid mais nga naza déterminé na mwasi oyo naza na ye naza na mami boyebi bino to so likambo tosolango so bobe tosolango ta biso mbale neti lokola peti oyo nani otetela azwa courage azosala makambo azosala naza désolé naza vraiment désolé naza désolé Chantal Bola Magali lo mama bango surtout wana siko yo moto ye na bango basolola siko yo oza pire moto ya mami yo so yo mami Chantal aosolola bien te mami aokanga elemi na Chantal te petit na nga otetela yo moto ocrée baproblème surtout oyo
osolola mpe na bachimele mami soko aza zoba ou bien azomona te mpo Chantal alobi clair Chantal abi mobali na ye bana na ye na bafoko Chantal ala besoin ya makambo ebele te Chantal autoloba bango nalandi video na ye mami nde mutu aza na retard ya place wana me mami akokomprendre akoyeba ke otetela ozala na chimele ozala na staff ya bachimele me osala nini epo olingi nini peti na nga bien te Magali no mama aza yaya ya Chantal Bola okabwana te ntango yo ofinga Chantal ofingi Magali yo moto osololisi Chantal na mami mami yaya ya mami basololaka na Chantal na Magali Magali azobwaka mami peti nanga ozoluka nini otetela soki kisi ezangi yo okolekisa namona wana bana na memetiti okolekisa bana na yo po Chantal andimi makambo na ye mami mpe andima okoki kolekisa bana na yo na moment oyo nga naza na mami nazoprotege mami mpona mami peti na nga otetela okofinga no olobi ata mami ata asala bonse ekozwa te mpo nga naza roi yo oye poto outa pa outa oye poto nga bona bana nabotama na kini na Kinshasa bakoko na nga baza baportugais nga nabotama na kini papa na nga métis bana na yo otetela donc moni naza makila na nga eza nga na oprotege mami donc soki bosalaki bakisi na yo na mami luka moyen mobali ya mami moto azoloba ngo mpo nga nasala yo eloko te peti ofinga nga eza wa ofinga nga ntina ndenge obloka toblokana mpo napekisaki yo na bina ono makambo na ndako na nga ozoloba nga mona lobi yango te donc yo porte parole mpo yo oza porte parole ya mami yo na ndenge mabe te ya pardon petit totetela yo lobaka makambo mami moto atinda mami atindaka yo te ila mabwaka bapire so bosoli makambo yo apres yoki eloba makambo wana nga nayebaki yango yo olobaki yango nasepelaki te ntango yobimisi yango nga nakomeli yo otetela poko komi boye nakomeli ayo na fond na nga apres répondre nga ti apres répondre pa okomofinga nga ntango omofinga nga nabengi oyo yambi te apres otiki nga bavoice obloke nga ofingi nga nayebisaki mami ayaki na droit soka na yo te na ndako mpa nga na ali otetela je te dis la vérité mami aza na droit kosoka na yo te mpa nga na ali mais tellement mami kisi bosala nayebi te mami il y a 2 jours passés awa na Rotterdam mami akosola na yo ti mami ayebisi yo fesi osola nga mpe naza na nga wana nayebisaki mami akoki kosola na yo mpa nga naza so te il faut yo otetela na baki il faut yo senga pardon peti na nga na baki il faut senga pardon mpo bosola nanga mami mpa nga naza me mami asaleli kisirie asolaki na yo mami avandaki awa aki na balcon yo moto obengaka ye ozosola il y a 2 jours passés po mikolo tutu ozala so mingi na Rotterdam ntina ndenge oyo vendredi
ngala ke musala yo botikali kosola so na mami na nsima napesi yo conseil eleki na nga otetela so olingaka mami omona ye kaza yaya na yo azala na vie avant na vie ya bien avanda tika ye azwi chance avant na libala so nga natiki mami azwa mibali amwasi azwa mibali me akozwaka mode te na avenir na ye leki na nga otetela leki ya mami po ifale yeba na age na yo po yeba na pe koza leki ya mami tofingaka baninga mosusu ya makambo ya mami na bana mosusu ya bana mike mike me age no lokola ebimi po yo mpo obimisi yango siko leki ya mami otetela ngai na ya poto avant yo mwana nga liboso ya mwana 89 na ndenge mabe te nafingi yo te oza leki toza na niveau moko te omoni mami akokende pa na nga nalobaka mokolo départ ya mami ekozala mpo na nga ozala na ndenge mabe te bato balimbisanga pardon kenga modem na oloba to nalingaki ye na kontaka ye na vana na ye boye soki ye moko akei ekozala délivrance na venir nanga petre ekozala bato baomona nga lobi nga aza moto na kati ya bato moto moko te akoya pembeni na nga aya loba na nga boye aya boye aza te akoyaka pe te aza na besoin nga alukaka mbongo te na besoin eloko te mami mpe na obetela bino lisolo mo lelo mami topasa mami avanga nalinga na mami tozalaka ntango mami azali na baproblème moko ezalaki grave nayebisi mami tosoli biso mibale babengani mami na ndako mami asalaka eloko te afutaka ndako naye na ndako na ye namona bakamaradi bato ya mami omami kuta alingaka koleka nga liso na obeta mami akolanda soki ayoki yango akolela po mami soki akomi point oyo alelaka nabengi vie na nga moko ewaka petro nabi awara natuni mindele babiki asali eloko te afutaka ndako boboye nabi problème nini warabi na nga mode ozaka yo moto koyede mami moto mosusu aza te nga nayi na barelation na nga ebele barelation na nga tufe katama jour wana po barelation na nga eyaka na ndako na nga nayoki na bino me bandeko ya mami bolandanga bien motu moko te bazwa bana mami basala boye nayebisi mami vanda kimia mikitisa nzambe akotombola aosala olobi monene okamusa mokili yango eleka yango mpe salama
ya moment na ya mosusu mami azwa courage te nga muda ramso likambo na lobby omona mami azwa courage te akoloba pa mabe mpona nga mami azwa courage wana mpena te mpo mami atalaka mpe mami akamoda ameli masanga boye mpo ayebi nga bien ayebi ke mode akosala boye te mode mpo ayebi basérie oyo mode azwa mutu moko te meme na vie na ye tu mutu moko ata azwa yango nga na nsima ya bomona mami afingaka nga te mami afingaka mutu nyonso tu mafingaka nga te nga basi baya kobundisa nga mpona mama mami nasala eloko te baswanga awa nakotomona lakisa nini me tala kaka nakolakisa nzoto nanga boye te mpo bien te kwa video nasaleli yango petit frère nanga otetela ke mafunde leki mami aza ya na yo relation na bino boyeba ndenge ozala me nga na mobali petit oza petit oza leki ya mami bafamille ya mami même batuna nga mode pourquoi mami elle fait ça pourquoi mami azoloba boye mami aza nini na boye Chantal alobi yango vérité hein boza na contrat bino surtout ya malamu te mais ye asandi na ye mami mpe totala mami so mami akosalaka bemission na ye so akotanga su kombo na yo te mami mpe asandi mpo Chantal alobi vérité hein azali na besoin bobo Chantal alobi vérité na opiblie yango tokotala mami jour mami akosala mpe émission ata mami aboyi nga ata aza na nga te ata nga na boyi mpe mami mpo tokendaka kaka ke mwasi aboyi mobali nga mpe nakoboya mpe mami nga mpe nakozala bi mami makambo namoni yango te nalingi na ngaso te bato bayaka kaka mwasi aboyi non nga akozala mpe namoni mami makambo naokende namoni yango mpe te namoni nasepeli te obalana te donc voilà topesa temps na temps totala mais bana paradis bana Chantal bola bino tout Chantal na mami baza na problème te otetela mutu asolisi Chantal na mami otetela mutu alinga créer problème mpo otetela na petit anyalika bazoyokana te anyalika akopiaki ye apublie otetela alinga créer mami na Chantal problème yango nga na boya yango nga na boya yango mpo tetela ntango abengaka mami ene soso mamutu aloba nga nazalaka na nga wana yokaka ye nalingi te otetela peti na nga mobala Chantal aza leki na nga neti yo oza mpe peti na nga mobala Chantal papi jogen baza staff na nga barobingele batambwe masa nango totangani classe moko staff na bango donc wana ya mile na nga otetela okoki kodomine bato wana te mpo ntango yo obeba na siko otya Chantal na mami mobulu mpo bato ya Chantal mpo bakokomana deja bato ya mami bato ya Chantal bakoma komela mami deja mabe mpo na mami atiaki stati moko boye concernant ya soki ya peti onani oyo asala soki salon soki asala soki lavage soki lavanderie soki lavage soki nani abosani ekoma peti yango otetela yo nde motu mami soki azokomprendre nga mami akozala mokolo ya Chantal mami baza ba age moko na magalilo mama aotika yo parce que yo moto oza venin magalilo mama Chantal aza leki na yo mami aza ndeko na yo bokoboyana te ngai kutu so to Canada biso toya Belgique tokoluka yo na mami
soki mami akoyokela petit wana nani otetela ngala mami tokokabwana boyokanga bien tokabwana oyo azoloba nga modeste mokonzi molakisi nalobi na ndenge mabe te pardon bolimbisanga naza na famille ya bien mami aza mwasi nanga nayebi niveau ya famille ya mwasi nanga mami ayebi niveau pe ya famille nanga nakotolere jamais mami ngeni akita na niveau oyo dernier bafinga mami akita na niveau mpo na nga te bato yango mosusu baya mpa na nga pemeni mpo bakende mpa famille na nga te na boya tolongo mpo na polémique mami abenganaka na mama mami lobi kuna talaki fo na mami lelo soki lelo namonaki mami bakomani na bandeko na nga nayebi te so mamona moko ya bana basi na Kevin mwana nga kuta mwasi mwana nga na kini mwana nga te mwana ya leki na nga mwasi bakomani na mami makamoko ya bana basi donc eli kolobaki mami aza na famille na nga mami aza na nga peti na nga otetela mami aza ya na yo yo oza na mwasi na yo respecte mpe ya na yo ata na monde na mino ténèbre bozalaka nango mpo yo ozobadi oza roi après yo na pyramide mami Chantal Bola Chantal alobi yango ke andimi makambo tu me aza na mobali na ye mami nde azoloba yango te totala mpe mami soki mami akoboyanga mpo na yo tocomprendre ke mami aza na yo na monde de ténèbre mais soki mami mpo nga na mami toza na prime temps c'est ça on a nango besoin napesa bino yaki wana malikamo na biso na église alelo yaki bongo bato tu bayoki nga so na dekone balimbisanga bato bazalaka bacomprendre ko nalobi bien vérité ezalaka bongo mami aza barsa bana suki la miso mpe nayebi ndenge ezalaki po nabenga ye aza wana pa olandanga na biso mona oyambani te po ayebi ke naotuna ye mpona ya direct peti na nga otetela mami azali yaya na yo bademoa banani yo moto osala mami basola na Chantal sikoyo yo moto ozolinga osala oyepa mami mikolo oyo Chantal a mabe peti na nga otetela omoi ntango bokosola wana nayoka bino mami ntango azolanda bafone na yo ntango ozosala badirect na yo mponga na to bami te mami alalaka ngam natikaka fone etikali boye natiki boye naolanda ngai na fone ngam naolanda yo nalandaki yo ntango ozoloba ntango ozofinga magali na atikali mutakala na boye nga nazoyoka yo me yo loba nga nafinga bana basi te me yo ozoloba magali atikala mutakala babeta ye basala boye me Chantal a ndeko na ye te yo wasi mambo ozoba Chantal aosepela nango peti na nga otetela bato bakanisa bomona na mami oza leki ya mami ngai na désolé ya websa mami lelo na TV mami niveau na nga avant olinga nga liaki video moko boye na bana na nga na terrain moko nayaka ya mami na partageaka ngo lelo ntango mami azoloba makambo na nga yango na partageaki mami avant alinga nga ayebaki deja niveau na nga na niveau na nga oyo mami na petit lokola otetela
na fingi yo te niveau totia biso otia na mami po omanipulaka mami. Chantal ne moto azwi courage akoloba na yo vérité. Chantal alobi na yo ke akoki kolanda makambo na yo te. Soki akosala ne bavi te soki bani te non. Boliaka kindoki mais asanza Chantal ola ngala mami tosalaka place moko mosala wana naosala yango mpona mbongo mpona bala mami mais mami lelo akoyeba ke otetela moto aodistraire ye. Chantal, félicitations Chantal Bola. Topesa temps na temps otala nalobaki na mami barelation na yo na ndenge ya bien mais ngai eloko akoperdre te. Mami moto akoperdre 2 ans na ya beti na nga aki ofele mpo fo azwa mobali mosusu babanda so barelation. Ngai naza moto na kati ya bato naza na mosala naza vrai jo nazalaka na makambo ebele epermetaka ngaso d'abord no nalinga bamomi te ngaso na mwasi kaka nasimbi kaka loboko boye so nasimbi kaka loboko boye awa mwasi kitoko nasepelaka so akiwe mbamona melie mbala moko nalinga basi te. Mami nalinga eka abwakisanga te mami kutu wana azalaka na bamibali na palin bapran mpe yaka na palin na ye mpo na nga donc mami azalaka kobongisaka mode mobali ya vi na ye peti na nga otetela oza leki ya mami naofinga yo te oza peti kozala te ko moboboye te nga na congolais peti odekone. Mami alingaka yo sikoyo anyelika mpona bavoice na yo anyelika akopiaki yo sikoyo mami na Chantal so balobani te sikoyo mokolo yo kolobana na Chantal oyo obana te mami falanda yo peti wana oza niveau na C. Pardon limbisa nga yo tetela nafingi yo te eza niveau mwa ba village pardon na ndenge mabe te nafingi yo te mais eza niveau ba village. Nga azalaka na mami nanga na fille moko boye moto mbongo nga nauta na fille wana Lubumbashi nani na kini Jenda nasali ye pa fille yango abudanga mpona mokomosusu tobengana na ye toza kobengana mokomosusu tobengana na image na yamba te tovanda mami na chambre na mbetu abengana na boya oyamba pa abenga ba mami abengi ye na yango boye mami abenga ye mbamoko ayebisi mami abi non bando sona aba en français je suis marié ta pete na nga boye na bala na bana na Belgique boye modeste na mibo après mami ok apase nga amonaka nde bafoto na biso a partir ya jour wana fille wana asefasa alongwa na Facebook oyebaki mami nayebisa ye mwasi na nga bobobobobobo nayebisa ye ana mbongo na parlons même pas aza jeune ana mwana 89 ana mbongo ebele Jenda ayinanga mbala moko bon aza na mbongo wana mpe aza mwana moke mbongo wana ya monde de ténèbres oui effectivement oui abanga mami aloba na nga mode
na bondela ye abi non. Mais ngam na longola ye na Lubumbashi na ye na Kin aza na ba villa na Gombe avant la Belgique aza na Kin amuta monda Chakirumba komo ne jenda komo na ye mami ayebi kiso na obeta mami mbamo atapa non oh non mami alongola ye pe mbamo alobi nanga bi non mode nalingi so yo te mpona mami guerre ya bafille y a pas de problème petit nanga otete là qui m'a fondé nayoka yo nasala rien petit mami akotelaka mami dernièrement utoloba na basere moko ala bien na comprendre te mode mpona ni mode alingaka otetela te nga alingaka te na lingo te pourquoi sa camarade nanga te oza apeti amosika na lingo te pourquoi yo nde moto oyaka na mabe pa na nga pa mwasi na nga mabe oyaka nango yango epermetaka ntango obitaka napesaka mami bak osalaka émission tolobaki obak wana bomuda bak era mami kutaka na ba Esther Rodriguez totoa na Esther singo alingaka te nga na olingo to mpona nini mami nde moto akumisaka yo mpo boza na monde de ténèbre bino surtout o Chantal auto le bango Chantal alongwe alobi akumisa mobali na ye na bana na ye na ba staff na ye akumisa yo te et puis aza na compte à rendre moko na yo te soki ezaka bwaka soki ezaka permettre bwaka kobwaka yo te na partager makambo Chantal alobi nga na moto na kati ya bato naza na tente ba distraction te demain je travaille nasalaka du lundi au vendredi na Rotterdam samedi dimanche nasalaka mosala wana ya mami omoni mami nabika ascenseur mami azalaka badifficulté ya makasi mami aka badifficulté ebele meme ya mbongo tant tolingani nayebisiki mamutu osila mami lelo mami akokabelo même 300 € akabeli yo akodefisa omo ozoza en besoin mpo ngai molakisi nazwaki ntan ya kolakisa mami mbongo mami azalaka lelo azalaka na batata bana kala batata bana kala badiamba basheke mami nombosana mami azalaka mbongo azalaka lelo oyo ya normal ya bien ake mosala ake boye apaka boye one bafonde nasombi mibale nasombeli ye nasombeli nanga mpona osala na nini po bafonde nasombi kaka mikolo mami Je te rappelle, là c'est direct, hein, non, tout de suite, ça va? Je te rappelle tout de suite. Attends. Donc voilà. Mamie. On a un accord, bien, sans problème. Tolingi na biso babozoba te. Petit nanga na babia otetela. Leki okozala danger nga na pembe yo bala mondele ti okenda oluka mwasi ya pembe namona bana nao bametiola babinda basi bana oluka bana nga ndoyo ozalaki mutu mwindi okeluka mondele nafingi yo te peti
sikunga naza mutu ngana lokwa mutu oyo kende koluka ngai nani ngambete respect nafingi yo te relation na yo na mami napekisi mami te napekisi yo te mami ye moko ayebi kati na nga na mami so na bi na mami likambo yo oyebango mpe ta mais façon tu comportes ce n'est pas bien otetelaki mafunde bafamille nanga batalaka mami ti yo ozoloba boye oza na kisi bosala bapyramide yo Chantal mami na Chimel mais yo osola na Chimel basola na mami te na Chantal te osola bango basola bato mosusu oyo osola na bango na mami mosusu naomona bamami naomona bango bazoba mokolo mosusu otetela obenga na fone na mami ozoyebisa mami azwa Chimel oinsiste azwa Chimel ami mami aboya oyebisi azwa ye ata na fone nanga mami azwi Chimel na fone nanga ngai muna blokaka Chimel mami ayebaka te kanga date na bino lelo mpa namona bino boza bata monde ténèbre otetela ntango mami azwi Chimel na fone nanga po insistaka mami azwaka ya Chimel na bino naotala naoyoka bino mami aboyi mami sikoyo abi azwa ye okomeli ye azwa ye na fone na mode mami azwi ye na fone nanga ntango mami azwi Chimel na fone nanga po yo oyebaka na mami na kanala Chimel apres wana ngai natiki ntango natikaki nayoki ntango nga ya fone nanga fone mosusu kutu natiki namoni natangi makambo na bino tu naye kozwa ngo natinda ngo mpa motu moko boye nayebaka te soki nani apres naye kobloke Chimel nga ti mami aye koyebisa ye otetela o Chimel abloke non ngai nga ekenda tata na nga mna bloka Chimel mpo yaka na fone na nga otela yo moto otindaka mami aza mokolo na yo na age ozotinda mami azoyoka makambo yo ozoloba na ye nga na mokolo ya mami tolongwaka tolala na nzoto te ata afana na mami nga baswanga na libomwaka te mpona mami baswanga nazolala mami te me lelo nalaka mami so mami nakoba mpe likambo aboyi me yo olalaka mami te ozotinda mami likambo mami azondima azosala yango il y a quelque chose je te dis eloko tu eza na ntan nango kindoki soki odévoile yango tanke mopao odévoile secret kindoki esilaka nga na dévoile secret na yo peti na nga otetela oza leki ya mami oza na moto ya mosala mabe oza moto ya misala mabe il faut suka na place na yo nga soki mami elle a accepté ya kokende na avenir na ye bonne chance nga naza moto na kati ya bato moko mosusu na ye na madova ya likolo ya bamami kuyi baya kutu na niveau te baninga mabe te par rapport à Madova. Mais nasukisa ye Aïba, je te dis, c'est pas besoin de n'importe quoi. Elle a bien fait.
Banabasi, on a beaucoup de respect. Navika ke, nazo bien c'est moi si nanga, petit nanga, aux aleki, l'esprit a bien. Tika mambo sala. Chantal aboyi, mami soko azolo bate. Tu peux s'attendre, total la mami, tu peux abandonner bois kayo. Ce qui m'a kamoto en commissaire, tout le monde a que oui. Parce que Chantal a le bien déjà, avoué déjà. Et ça monte dans ma baie. Au tété là, yo moutoya na Chantal. Chantal a même pas eu canate. Yo moutoya na Chantal. Au tcha mami pas ébate. Nga kuna silika. Au solisi bam. Si on a créé ce mami na Chantal Bouzoba. Petit. Mon échec na yo, total. Bana tout ya paradis, ya Chantal. Ba tout ya mamingeni. Oui bela, Siri, on t'était là. On t'était là. Ngai mon mami, ako kenae. Mami alelanga na linga mukiti nga pe na lela mami mais tuko ba so lelo mami a ozwa modete nga na ozwa mosi wa aleki mami e ko lobani mami a ba na 5 surtout ka bona mami. Dans un souvent c'est bon moi la théo boy na bande bota ou bien moi mi balé mami abana 5 ngala ndima charge à mami to ke na niveau to balala au tété là aux aleki ya mami na seigneur pardon na sala ma bete bi vino pinato vivra na seigneur pardon tika mami azaya na yo. Soko linga mami yebisa mami benganga senganga pardon au moins so senga pardon te là je te dis okozala mami ata ndenge nini lobanga la mami tozali balate so tozala soko la mami ata bozala mami yo senga pardon te li papa. Il faut que nous ayons devant mamie au bina modé par deux aya na nga limbisanga na ndenge na comportanga na ndenge boy na sara mabe so sala ngote mami ako kena e boy lo bina ni mami ako kende me to ko gunda te bambeli ko ya te bani te na ko la kisanga za mo la kisi na lo bana za mo la kisi. Mami azali na boulot un petit, mami pe ikamwa wa bezate. Mais petit nanga otete là. Leki ya mami. Otete là, leki ya mami. O eza nzambe nga. Nazala ko la fin ya makambo likolo tout nga. La sisnanga, bato Chantal Bola, bana mama paradis balanda, boyokiti. Le wambezate, otete la muta solisi mami na Chantal, nanini, otete la muta linga ya atiaso mami, na Chantal bubu, buzoba, mami pa lingi yango te. Mami pa boya ki yango avant, mami a boyi na yewana, Chantal aza libre, a son anelka, mami pa za libre a son abato, otete la a son ba chimel bato mosusu ba boya ba makambo wana mosusu basolana na bango otetela sola na bango mais azolinga tia buzoba yango nga mode na lobi non stop soki mami aboyi nenga mami akena ye aboyi nga bonne chance bonne vie ya bien ya mami mais so mami aboyi nga mayanga na mami na oloba pe mami abika aboyi nga
mais mami akoya te atianga mbeli mpo aboyinga te po soki aboyinga ngani mina kotia ye mbeli mpo naboyi ye uyi aboyinga unga naboyi ye mais soki mami abika aboyinga nakoya kosala ye mabe te po ngala mami toza na so na problème te otetela motu ayoyela biso problème oyo ngani nasepeli te mpo otetela baje azojoue nalingi yango te yango nazwi distance na mami soki akomprendre te bino bato na ye boyebisa ye soki mami akomprendre te et ozalaki mami et ozala bonne chance mami elle doit comprendre mami aza na poso ya libala nalobaki na novembre na kopesa tosala na mami tokanga mbongo semaine yango na bakofuta biso nayebi na ozwa combien mami na bandeko nanga baza na baprogramme na bamama mbongo na bandeko nanga nayebi mamo na bango te me momoni otetela mambo asali ainga créé nabali na mami mpo tovanda bien nga na yo fo tolongola otetela mokili opianga raison tata o mosusu wana afinga nga na soki balansiano soki balansiaga soki nani lelo ya kosala ata émission si kombo nanga mpo raison na ali alobaki mode makambo alobi naa na raison tata na mpe aloba yango tata na balansiaga napesi yo raison vie nayebi yo te nakobengo vie kaka te mpo namona yo te na biso petit boye non mais oloba likamo boye otetela boye oloba yango napesi yo raison toza na mosala na mami biso mibale tokanga mbongo tokanga mokuwa moko oyebi nakosomba kaka sika semaine tobanda bozela semaine tobanda kosala video moko direct na bureau bomona osigné bomona mama na osigné bomona ngo botala ntango makambo ya bien eyelinga ona mami botala ndenge otetela ake na Chantal ake na mami po otetela abenga mami afinga Chantal asala boye mami azopekisa ye yanga afingi magali ndeko ya Chantal otetela histoire les corbeaux et les renards ngam na fromage na monyo kotetela mami akokena ye mami asa koli ngana ozwa otetela na contrat durée indéterminée na mosala na osala vie ya koleka mami aozwa modi te po mami aozwa d'abord olingai mobali te bakomonake mpo nga nasali mami mabe te yo nde otetela moto ozoyela mabe mpo ozoyela biso bamonde ya ténèbre Chantal andimi mami mpe andimi basandi tika bana basi ya bato baza basi ya mabala ata oyebi mutakala mwasi nanga soki oyebi yango na monde ya ténèbre soki oyebaki ata Chantal aza na papi jokende na ye mami azala nanga yo oyebi mutakala na bango na monde ya ténèbre c'est bon na accepté mais longwa pembeni nanga longwa et c'est fini soki nanga wana bato tu bakomprendre balanda lobi na ntongo ndenge ya kaka bato tu bakomprendre bandeko nanga soki Bénédicte mtazaka mingi noko ati mami asali nini mami asali eloko te tozala pampete eloko te bien milie ya mami nde nazwi courage ya kolobela eli koloba nini donso mami mpe ake bien mami mpe soki epesika akende il faut mpe aloba na tv aleki alobiki non banda elonga na moto soasi libala te moda mobali mabe oboyi nalingi nanga so te mami ti ye ezwa koyaka otikala koloba bongo te peti nanga otetela ozwa leki ya mami napesi yo conseil
Vous en avez moi sinon mon délai. Na mon aba no ba metiola. Pardon leki. Chantant déjà ça à l'obagi déjà vérité. Pardon leki nanga. Nazo boya ki na mami. Ponga so na telemi na biki na lingi nanga mami te. Mami pa ozala pe kaza danze. Ti bokobi bana mami ekoma ba guerre. Na lingi bongo te po tozala besoin maman te. Eni koloba nini? Eni koloba ke yo bozala na bino na mami. Boyi bani bo aussi na mami. Ningi Chantal ka alobi. Je peux Chantal bi mobile na ebana ya otanga komo na bino te. Komo na yo te. Chantal alobi bongo. Okoko obligé était. Chantal a consommé la pétition en elle car on est allé payer au thé. Pour yo sera, c'est quoi le sera chimel? Chantal sera chimel. Si ko pour yo pesa bango kisi, na kisi yo pesa bango do yo sera na chimel. Chantal sera na chimel te donc yo petit na nga otete là. Allez, check. Petit. Ba kisi salité voilà. Tuna mami awo so bakisi ya minene amona baba vie ya lekana. Nandima ya kuteke mami alandaka yo tangi mwana mukie. Nga nandima ite. Tant mami même aye ko apprendre âge na yo. Je crois que mami azo lela pa azana motema na ye. Je te dis petit na matete là. Mami azo lela. D'abord nga na loba mo ko mami. Mami o petit. Po obi na basir mef. Oui, na bina on a 16 ans. Pourquoi on a pour 17 ans? Dans ce bina on a bakin, basir mef. Est-ce qu'on a mon on a pour tous au la danse? Na bien oli papa. On a bien oli papa. Petit. Na fingiote. Na fingite ke o boye. Na yoka bato so ba finga yo tamboka non. Ko tamboka ko botama na bandundu na ba Congo na partout ça na ko congolais. Mais, vous avez petit, vous avez les qui a mami, respectez mami azaya na yo. Si vous manquez respect, mami m'a tapé sur le pouvoir, on n'a pas manqué. Nga yo manqué nga respect. Na garda ki, vous serez na mami, na nakunanga. Na epsaki mami, faut senga pardon. Mami m'a tazo dosé ango. Mais ne mami azo dosé ango. L'élan. Osola suna mamite ndako nanga. So sengi pardon te. So sengi pardon te. So yo bengi mami. So mami a pas nanga abima libanda. So abima libanda te. Mami toza libala te. Osola na mami il y a 2 jours passés. Boso mami. Ah, mami avant d'ailleurs boso mami. Mais na lobi que il faut pour n'aba yobi na yebi na yote. Mais tant na yo ka yo mone ngozo ba wa petit ba 80 wa petit. Moi là. Il faut senga pardon. So sengi no pardon te. Donc boso mami na kuzu ngaza mokonzi mola kisi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.